Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandina sur Akala. Bienvenue Balandina sur Asika, la chaîne Abiso Inessenem officiel. Comme je vous ai toujours dit, Bande Konangai, Inessenem officiel. À vous souhaiter Binokaba, bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Comme je vous ai toujours dit, Biso Toyaka Pamba Pambate, ceux qui bomone tout comme Boyo qui Biso, cela veut dire qu'il y a Oluba Ezali. Nous voici encore une fois devant vous dans dossier Makambo Bande Konangai, Awa situation. Kofi Olomide. Et Bele Bazo Mituna déjà, c'est comment ça se passe concert ya Kofi Olomide et Eko Salema, na date il y a le 11 juillet, c'est 2026. Dans le stade, il y a Roi Baudouin, pour la Baoba éviter Eko Salema, stade de Roi Baudouin en Belgique. Voilà. Ebele ba mi tuna ebele ba mi poser ba question déjà ba artiste ebele ba conscient na bango ba komi rapporter ango ba komi ko changer ba date concernant likambo ba visa bino mo boyebi to komi na problème ba visa ba artiste ebele ba zo ba visa te et dans eze likambo ezo salake bazo koka ko réaliser ba concert na bango te. Pourquoi? Parce que ba visa ezo monana te. Si ko ebele bakomi kumituna comment est-ce que ça se passe pour na Kofi Olomide concert na eko salema ou bien a rapporter ango parce que déjà toyebi quoi Draco Raman ya a rapporter makasi ya ezala kaka ya moko ba billet te ya moko ezala kaka ba ticket ba billet basombi yango te basombi yango te yango esalike moyen asala ezate parce que na ba stade na ba salle ba tia moi minimum ya ba billet où il faut être kama pour que ba accorder eloko esalema. Alors ebele ba mi poser ba question yango toyeli bino na ba confirmation concernant ça concert ya Kofi Olomide au salema la date ya le 11 juillet. Oye moko a préparé que non et salema na système anniversaire parce que il va célébrer tout comme fêter c'est 70 ans d'âge dans ces temps. Kofi Olomide a collé déjà. Draco Raman. Alors, Bandikolanga, avant vraiment tout développer, tout kota makasi na mozindo ya biso ya lilo, j'aimerais moi qu'on rappeler Balanzi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanayo ya liboso ya kolanda chaîne na biso Inessenem officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Bandikolanga, abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanaka pété. Cliquez dans ngonga ya notification comme je vous ai toujours dit malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Inessenem officiel akobando publier ba vidéo ya sikabo za la notifier. Alors abonnez-vous massivement et puis bobo saraka pété cliquez dans ngonga notification bozanga bisoté. Alors sans plus tarder bandeko langai to évoluer na système na biso na système moko ya bientôt évoluer na mozindo ya biso o ememi biso lelo epa na bino Kofi Olomide. Voilà bah déjà bah mituna ba question si ça va se passer ou pas. Bandeko nanga toza nanu na avril. Avril il faut mai, il faut juin, ndeto koma juillet. Alors bozala na bino à l'aise. Quoi Draco Raman va se performer. Akosala concert na ye. Conseil aux à la salle 50 000 personnes bato baza ebele eloko po oyo biso il faut tout ça là pour que concert wana vraiment esalema tosomba ba billet tout ça la sold out ça sera vraiment important surtout sali sold out tosombi ba billet nyonso biso tolingaka la bonne musique surtout tosombi ba billet wana nyonso Draco Raman akozala na accès ya concert na betama likambo wana ya ba visa eza likambo mokie. Pourquoi na lobi bongo? Parce que Draco Raman a tie date na moi na date na temps ya bien a su moi temps qu'on se préparer. Moi je vous ai toujours dit ba showcase ba concert ezelo ba se préparaka quand ne ba se préparaka koyemba ko beta album album se prépare car moko zo akata inane à préparation. C'est de la même façon aussi ba préparer ba concert. Quand ni Draco Raman a qui a pesa qui biso date depuis janvier.
Donc c'est une bonne chose déjà, question de se préparer, jusqu'à ce que tant aimerait comment ni kamonyo so eza trop bien. Pour la bao mususu o bazoti ba date et puis comme ça ko ya ko beta zu ba visa te. Ba mususu comme era ko beta concert à nani. Ba beta mité pourquoi parce que préparation concernant temps ezala ki mokie. Il faut boye ba rappeler que ba concert munene lokola au concert quadra mana obida et c'est une préparation. On a ngai ta une année ça suffit. Toujours exemple à Fali Poupa. À Kobeta concert naïe na date il y a le 2 na le 3 mai. Donc le lot a déjà les dés donc dans un mois 30 jours. Donc à Tchaï concert naïe depuis l'année passée. Donc il a vraiment pris du temps à se préparer jusqu'à maintenant Azaka Kanaton naïe à se préparer malé quand il a décidé qu'il naïe avant kaka un mois mbala moko to bema ba artiste nyoso ya effective ba kende ngambo raison pour aider yep ko se préparer et ko maté era ko beta ba viser monanité donc so ba viser monani ka mbala moko to s'en charger na ba séjour na bino ba hôtel comment kolia na bino parce que ba tout ba organisateur bazalaka. Ce qu'il fallait pour partir Stade de France, bo boulete ke nyoso ezaka na poche a fallait pour partir. Ba organisateur bazalaka, ba o baza préparer te ngana ko s'en charger pour na toloba par exemple ba billet, ngana ko s'en charger pour na staff technique. Ba artiste nyoso ko fanda na bango ba séjour, ko lia na ba hôtel, ngana ko s'en charger na technique, donc sonorisation, tout. Vous comprenez? Voilà qu'on s'en charge na Fali pour pas qu'on l'attende à concert. Vous voyez un peu. Donc, Batouana Bazalaka. Et puis, Bazouaka Tana Bango Motu na Motu Azolandela, Likambonae, Maleme, n'attend pour que Likamotu et ça, les mana système au propre. Alors, pour l'enquadre d'accord à c'est de la même façon aussi. C'est pas lui-même qui gère tout. Mutu wana peut-être akoki kozala tate na nani bo rappeler nga orchestre ya Koffi Olomide quartier latin voilà azana kaka organisateur ezala ba bato mususu bazala ka ba organisateur tozwa lokola par exemple Charles Tabou c'est un organisateur des événements. Le Kola concert au Babeta qui est pour na Congo, la paix à l'Est. C'est lui qui a organisé ça na ba staff nae. Vous voyez un peu. Mais ba artiste bazala ki wana. Ba Youssoufa, ba Zayebele, ba Fali, ba Gezmawete, ba artiste belé, ba beta qui na France kuna. Vous voyez, c'est de la même façon ba organisaka. Alors, le Lokoana, c'est la raison pour laquelle il signe un temps pour que le Camerounais soit salé avec du temps. De la même façon aussi, artiste na Camerounais à se préparer. Ils ont la marqué jour wana nde o voit nga eza bien te o nazo bela te eza bilomo bo ba se préparer à santé na ye azolandela voix na ye jour wana loko nyonso ezala prêt. Vous voyez un peu. Donc tant au biso tozoleka ya ko se poser ba question ya ba mosusu bazo mata na internet ko finga comment ça c'est ko felo mida ko sala comme ça na yo ba ko sala ngote. Exactement, il faut tout l'équipe, tout le monde a ningé, tout ça la soldat à 50 000 personnes. Moi, je vous ai toujours dit, 50 000 personnes, les abato et belé. Bon, la bao, qui va bêta kaba jeu, ba PlayStation, ba Xbox, ba bêta kaba FIFA, kuna. Bon, on dit bato wana bati basara na stade, bato wana batonda karaka, chaque match bazalaka plein. Donc, les abato wana te ou ba participer na ba concert, les abiso bato zo pim, bato biso toza envie. Donc, pour que tout le monde dise il faut tout somma. Ngana lingaka na 100%, tozu ata 50% ya biso ba Congolais. To somma ka ba biye wana to pesa bango force. Moi, je vous ai toujours dit baza bato ba longola ka biso soni na cadre ya musique. Baza bato ba salaka ke mboka na biso à ce qui concerne la musique et kitakate. Vous voyez un peu. Donc, baza bato baza vraiment na posa ya courage, des encouragements, amour, force. Dès que ça la bien. Moi je regrette trop comment on a kabandeko na biso ya ba congolais, comment on a ndeko na congolais
Azan attend le cola oyo en préparation, azo préparer peut-être concert naie, mais nde battant oyo bando na biso ba congolais mususu bazora peta na bango kokota na ba live ko finga bango. Ça n'a pas vraiment de sens, s'il vous plaît. Koffi Olomide obeta concert naie. Ekolika très très bien surtout. Nous, ce que nous avons à faire, c'est tout son bababier, tout peut sa force, amour. Au anglais baloba support, tout sapoter en tout na ba prière pe. Eza concert munene penza makasi. Ka ndenge ba mususu bazo planifier kaka ndenge ba mususu basi babeti déjà. Ya Quadraco Raman pe eza munene biso to nyonso toyebi tozozi me poser ba question comment est-ce Quadraco Raman akoki obeta concert wana kota la énergie na ye na âge na yo ya komi est-ce qu'il akoki ko se performer na bato wana 50 000 personnes devant bato ebele bongo. Vous voyez bandeko na ngai zelomo boye fallait boye bake mutu soki amibeti na poitrine alobi kinga no sala eloko wana akosala ngo. On a toujours dit que rien n'est difficile, c'est l'homme qui a peur. Ceux qui ont donc ils se sont capables de le faire. Alors, si la personne lui-même a se douté na été, pourquoi bisotoki ko se douter na ye? Ceux qui pensent ça là qui na force wana te na énergie wana te fallait pas alinga ki na ya tia concert wana te alinga ki tia date. Ceux qui a lobité na obeta a comité na niveau ya ko zo ba disposition ba organisateur, bâtier date, billetterie ouvert déjà. Cela veut dire que à près. Vous voyez un peu. Topé sa Quadraco Raman, concert one ekoleka très bien. Moi je vous confirme. Pour na bao tia ba douter et ekoleka nano bien main et le koto singi bino. Eza amour, eza force. C'est le plus important, s'il vous plaît. Na système moko ya propre. Alors, moi, je vous ai toujours dit, biso tolingaka boye, tozo sala ba partage, tozo sala moi analyse, bino pe bozawana, bozo réagir. Comment est-ce que vous devez réagir? Na ba commentaire, moi je vous ai toujours dit que beaucoup qui koyoka biso, beaucoup qui komona biso, mais biso to komona binote, to koyoka binote. Mais place à commentaire wana, isa libre ya yo, ou tie pe avis na yo, ou montrer pe amour na yo, ou montrer pe, qui congolais na yo, na système moko ya propre. Ko finga ndete nga na bisa bino chaque jour. Biso to boya kala biso ma finga parce que biso to respecta kabino, to pesa kabino respect, minimum respect wana alors. Biso pe to mériter ango alors s'il vous plaît, moi je vous ai toujours dit aux internet. Donc moi na système moko ya propre, respect est vraiment important. Voilà, de la même façon, j'aimerais aussi rappeler Balandi la biso ya sika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanawi à Liboso, et Hollanda chaîne Abisso Inès Célèbre officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification. Comme je vous ai toujours dit, Malamu Yangonga notification Zalaka, à chaque fois que Inès Célèbre officiel, a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifier na système ya propre. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Kaka ne bandeko nanga tozo évoluer na analyse na biso to longola N, s'il vous plaît. N eza bien te to longola N to pesa Quadraco Raman. Moi je vous ai toujours dit, si la personne musique na yo ya yemba ko yo sepala nango te, donc tu es libre, tu n'es pas obligé à koyande koloba mabe. Donc tika ngo ele kaka bongo yo soki sepela na musique ya Quadraco Raman te o sepela na ndinga zala te, tu n'es pas obligé à leka la ba internet ko bando finga e ko bando loba ndenge ko concert wana ozala échec pona nini asali on nini papa mukolo wana zokola zolinga kotika ka musique te soki oyo nde asuka na ye boko yeba ndeni alingi abeta ngo na bongo et puis esila wana bokoyeba ndeni na âge aza na epona nga déjà na moni eza retraite na ye, donc alingi asala retraite moko historique et surtout jour anniversaire na ye. Vous voyez un peu, donc ezelo mo boya buleka mbala bondo père oyo alingi retraite, donc alingi asala nde retraite historique. Ba wera son bakoli déjà mais baso beta ba concert yes.
Mais pourquoi bofinga we rason ki mokolo te kaka ki mokolo akofi nde eleki? Là je ne fais pas l'homme. Un système où est propre. Alors, topé ça est force. Et ça là est bien. Un système où est bien, s'il vous plaît. Kofi Olomide akobe ta concert nae. Et koleka très bien surtout. Et loko en tant que Congolais, tozo senga ezaka force. De loko yepe na côté nae azoluka ngo eza force biso ba Congolais. Et ça là est bien. Un système moko ya propre. Force mingi nga na oloba na répéter loko eza osomba ba billets surtout. Vous voyez un peu que Somba Babié, c'est très important surtout. Voilà, bandeko na ngai, quand je vous ai toujours dit que bandaka pe silaka, yango tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois bino ba abonné fidèle ya INSNM officiel. Bino bolanda biso à chaque fois, chaque reprise. To sepelaka makasi koyoka ki bolanda ka biso. Alors, comme moi je vous ai toujours dit, bozaka ebele, ceux qui to bandi ba kombo tokosila lelo tema eloko boki koyoka. Koyeba pe eza toningaka mingi koyoka ke bolandaka biso. Botia pe ba commentaire ndenge tosala ba analyse soki bosepelaka toyoka ngo. Voilà. Tokomi na suka comme je vous ai toujours dit, bye et surtout à la prochaine. Ciao.